Et bon, yo aider Miel Neni grand chanteur le roi Miel mutu papa Mandima yo aider par rapport à quoi. Yembe la nzema Miel banda album ebime. Faut comprendre nga so ba rendre belé na makambo Miel oyo. Miel de son yo yebi makambo yo. Allez yango pe sala yo e pesa pe ba plaire na ba banda le pesa pe ba plaire na monde. Bosso so na zala na lolo be la grand chanteur Miel de son. Te ko tsanga ti le roi porte-parole à Miel. Non non non. Nga za porte-parole ba africain. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour nous. Tous les coups sont permis. Je m'appelle la Fumambonga, Fumukimangu, Ngatika Mikona Defo. Président de Rigelesi, président Willy Kindembe, aussi Mabana Fibo. Carmi et Songama. Président Afata. Olivier Chabani Pacha Meka Fuko Telema équipe la bino ya moyo o soutenir équipe la bino Elia Yemeye la vesi Nota Kaba Akambo Bata Le président qui nous salue sous Simba va se contenir à votre créateur. Benambona betambo na bayoka Président Musanganya abwakisi bango bango moko basiya kutema Président Chingi abengani bango bango moko basiya kutema Covid-19 lisi bango depela pesa makambo Ente Kazadi etibenga kibo na kibo Onani atinaki yo yawe Oya gogo na basa bambe Son excellence Jean-Max Mayaka Système Musanganye Selekele Masi Mayaka selekele Major Juve Masimayaka selekele Major Jacques Son excellence Samba Luko Oligonye bana Yo Yaka Fibo Oligonye bana Yo Yaka Fibo Avec Wakana Mochamari La Oulania tous Fibo 724 Nova Fibo
Benja, Bacho double baguette. Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Continuez toujours de vous abonner massivement, commenter, aimer et n'oubliez pas de partager nos vidéos pour nous apporter votre soutien. Un grand merci à l'équipe technique où ils ont accompagné. Merci à toi, le jeune boss, le fils du pays, à Pachamou, et moi, maman Linda, l'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde n'est jamais pareil avec toi. Mon vieux, merci à toi, le patron de Plus 33 Costa, Beto, Costa, Paola Schengen, Kilo à Londres, Bambo Teno, Skozali, maman. Merci à toi encore, docteur de Piner, Nzazi. Moté mais maman Christelle Zola. Je pense déjà dans la bataille pour comprendre si j'ai pas mission dans la invité à Pinazana donc on sait vraiment la caméraman dans la fongolanga. On a dans côté ça peut inviter là directement Tchakou d'Afrique Molobeli. Aïe. Voilà maladie na mboka. Les gars, bonjour, bonne santé. Bon santé nega to le baga santé puis ko le glace etake Tchakou d'Afrique mundaleki monde entier na mbanga sana nouveauté malba ko le ba basket na maison Louis Vuitton. Santé faut zara ki to connaître point d'Angola ebi. Tchakou d'Afrique. Tchakou d'Afrique na pardon tout ça na mon keto sur la bien. Boni basango ya mieux le préambule to zela ki on makasi le loto moni préambule bimi mais nengo banako soutenir miel de son. To moni préambule bimi ozolo bato ozole kalabe krante qu'est-ce qui se passe? Te miel de son ne sera pas possible un petit pozo qui est le chef de guerre autrement dit papa social. Aza parmi faut nangi suna na koje le mot tu vas comprendre. Miel de son aza parmi ba musiciens africains na lobelaka. Ngaza porte-parole te ya miel de son non. Na porte-parole miel te. Naza ko lobela miel. Parmi les musiciens africains on a la lobelaka. Parce que banor lobelé par rapport à quoi tu bigo zala qui porte-parole ni ozolo boza porte-parole na eto ozolo lobelé banor lobelé ta qui d'abord? De ta que Tchakou d'Afrique. Ngaza mo lobela ba ino naza porte-parole ya ba africain. Na tele ba miseni na ko lobela tchaki pe miel mais na ba ki poyambinde nga seranga makamoko ke malamu mais ke no malamu te. Et que malamu te ndeni to moni préambule bimi ezo beta déjà ezo sala pe ba makambo nango ozolo bezo ke malamu te. Bon la force ko beti sango mais ti seconde to te mi ata moto le ba moto ba fula makambo le gata. Au forcé ndenge nini mo déjà za na makambo na e ba concert ezo beta ma déjà on préparer ba concert. A préparer le 8 mars lelo. Ba ninga ba beta ya betwa. Na landi wata makamba wata na landi ba fali na landi ba tutu na landi ba miso pesa ba programme. Siko ye wapi? Akomisanga kizengi na ndenga ba bandale teke Tchakou d'Afrique muto babi mutambanga azo défendre tous les musiciens africains. Alena kanga mesika moko papa sans effet. Ko megate. Oh la tsanga na basalinga de oh zolo ba boseke so no comprendre no bien c'est que na miel bobebani. Te to zaka pe bien te to zaka sola. Akotelanga ba demande Tchakou lobela nga etake yo mo lobele. Miel aza collaborateur nanga. Donc moni ndenge net va petit na biso ba innocent aza artiste excusez soko c'est la thème petit nanga solo wana ba gesi mawete petit nanga ndike ba misa Kongo balinga ba benga bomba petit te. So boy ki petit matisa âge. Matisa âge ndenge aza des stars ba balinga ba benga bomba petit. Star eza elo yo sande comme so star mais par rapport âge nous ara petit. Soto tsako innocent na ve lutumba nani mukolo bomba le basta. Ve lutumba kufa déjà. Te âge netika la. Siko to lobani. Te mien de son to kamboka misaka alemba na kimia na continue ko lobela bato ba osama kama malam ngaza kana te pona lobela bato ba progresser tete wanga te. Wana ngate. Yo zolo ba kemia la zo progresser te ngala kenda ki na répétition de dernièrement na moni ba tout plein d'instruments ba mise ba zo mba kitoko sko ko progresser yo nga progresser par rapport à quoi? Pour disque bimission za kitoko ba clip za kitoko. Azo progresser par rapport à quoi? Bato monaki bala yake belé na rapi bakasanga na ya rapi. Balandanga. Ba falanga. Non par rapport à quoi bon yote. Tchakou d'Afrique. Nga jera Miss Afrique. Donc musicien oya teti ya sans succès. Pembe na nga ko supporter nga soute. Bona suite yobi bata on nga sali pembe wana. Mais parce que bando se retrouver pour on la tout nord déjà so ko longo no to boya longo bando se retrouver kuna. Tika nga bato babebala nanga bakoko muye bayebi babebala nanga pona miel oyo. Pona miel oyo babebala nanga miel aza na succès te.
ala succès te siko nakabela biloko tellement mboka misara oyebi ngaza nga chanteur te mais en tout cas moi fois ko Mbappé sali siko na meka ko aider yo et bongo yo aider miel neni grand chanteur le roi miel mtu papa mandima yo aider par rapport à quoi yembela nzema miel bandal bon bime oh mais nzembo ne yo bosa ni nzembo achana nini kuna yo tina na bosa yo nzembo achana nini na maison mère ya maison mère bon ya maison mère ngo na baka focal moi yemba na nzembo héritier ezaka ni na bosa ni mwakala mais lelo ti lelo miel aso ke loko te na ndinga mabiete mboka misaka sala mo makasi na edaki yo mo trop na edo mo trop vraiment na musika na o na ebi okanisanga makasi po ondima teke na koza pemeno ndeto zonga na kisi mais omoni ke kisi pe vida na yo moko banda ko landa ku miel mangu sima miel ko zona kisi par rapport à quoi siko ngala landa miel ta pe singa za na banda lobi soni boni bana banda na oksa bon faut comprendre nga so ba rendre belé na makambo miel oyo miel de son yo yebi makambo oyo alesi yango pe sala yo epesa pe ba plaire na ba banda le pesa pe ba plaire na monde Bosso, son na lolo be la grand chanteur miel de son. Te, kotsanga ti le porte-parole la miel. Non. Ngaza porte-parole africain. Tous les musiciens africains défendent bango. Moi te petit na so innocent la finale pour accréter la aigle. Yo ka sou innocent. Yo ka. Mais auto boira même. Auto boira? Même. Kasali yango na famille. Bo même bogela na. Yo bogela so même. Même nangana ntaba même était kamate soko yo même ani tika aigle renier na niveau la nganga ko lobela miel tenga moi bandal naza image na orchestre eta que porte parole surtout bato tasko présent sur miel la kasalwa pe sanga ba plan mais la bon yozo nga na eponi opposer un grand makasi mais miel la voyageur la ba plan nga mona route la ndaka na palene mu komso pe so 3 body na 4 basket body ko $100 ouais ça va donner moi tala ko na parler mutoli libanda d'abord moi kata boda ko ça fait ça mais ngamo pe na idée etake mutu ba jum suke na ngam bima bo tel nga na temi etake mo na banal ngaza kale ye mo poni ka te o fona matolo na ndule o fona répéter nango ba je le kufle baby mutala tsanga je le kufle nga miel te je on ndeti mutolo wa mbo wa misaka miel gondonga la c'est discorrect je le kufle miel yé moko choc toi permettre Alex ngando choc to lati ya pembe na ndimite ko ti chavel yebi niveau miel ça va plan chavel ndeni oh il a m'a pe fenga la sengane oh mona poto go chela manager mona pota ya poto ah mona poto mona chicken bo jike ka sasa musique eta ala na bilamba yango esimba na ngote na musique eta ke jike bana poto tout esika bozali boye bakende ko na bine wana miel de son bokanga manaye na bilamba na musique te po azo forcer zo simba te bayibisa biso na wenge miel ana kisa makasi ba miseba za ko banga o double revolver bana koma emoko moi c'est le malamu. C'est aussi que double revolver on ezaki noka comme intimidation double revolver ezanga masasi na kati Tigabwe. Munduke sanga masasa abeta na banda simba. Munduke koma malili. So achewe mtabanga te betande. Zide na ebi magamonde na banda ngwa kufle. Seke zayi minduke jouer à Simba. Na ebi sayo Alex yo tani ndeko ngai yo mwa banda comprends? Ko buka na te. Yo ebi combien de personnes nga bazelanga na lobela bana banda lo. Combien de missions va s'engager le bébé bandalo mais mieux de soins occasions. Les moments où on a un Zambé, abina ndimite que garçon oh ya kolo ba chakou d'Afrique. Pour ça la bocho solo. Eh tanga kanda tout na monde na komo longa chapa pamba. Donc ngama kama miel rotuna miel place oza. Oza musicien oza nani ya nani oyo. Na meka ko défendre yo na façon tout énergie tout bima. Ba swag zo moyi les matières beba malgré moi bande bla mamu esila ete mais o beba na par na wana na ozongisa te zo sala ta bateau vandi na bango na entourage no loba pona bango ke ya zo ozo mutu esala ka bien obimi boye ba biso ke moni o ngam mutaka belanga za chakou d'Afrique surtout les Alex Ngando o la skoni mbunza de Luanda sko yo rien leader ya kombora leader a popi moi popite on saka nanga na ndenga mboko bandal ba mona ngalo belaka miel misa sila so miel ba tsana kata tie sili posone ni
tuna makambo misoko tuna nga sumia te na ndenge mabete. Bon siko lobi pe tolo bape makambo ya miel te siko na minute oyo Tchakou d'Afrique ozolobela nani? Oyo ozala molobela ba africain. Afrique take molobela ba africain on défendre tous les musiciens africains mais nazana nous indépendants. Eh yo mais ça la repère sa position net oyebaki position ezalaki pas miel magoza ki bando lobela Afrique mobimba ozalaki pas miel siko na minute yo za boloko beba na miel soko mo luka porte pe hérité. Te ngaza lobela miel te. Nazako lobela musicien Afrique. Sinon on peut ça qui position Congo pas miel. Ah déjà na miel déjà lobi gaza ingrat au bois qui sait mambo belé belo bando fulu azo forcer musique ezo simbate. C'est vraiment luka porte pe hérité. Wata na luka porte te mais wata za nkale kala mabandalo tala avena mer yango baluba. Tona couleur ma colonel. Boy boutique Joël le Koufle. Donc wata biso to leba lag ne sa ko za ndeko na ye. Comprendre na ndinga mabete. Ye ato ye bien tata baba balobele pona bolamu na ye da ba fali to moni même sous sango mo bakota sonera to moni nzemba fali ya mo eza pona bolamu na ye so sala bolamu balobela yo so sala mabe na bisa oko doka na mboko yo oko doka ngana ba relation makasi lokwa la skoni mbunza ba jouer le Koufle na ba to lokwa ba kada fata na lokwa peki pejibe sko ebsanga net mutelo wa kini bo tena nakanda nengiti bloko ndenge ko bokena nga ngota Alex pardon na respecta ko za grand chroniqueur na ndenga mboko na ndenga makambo tali siko la bien musique peut tu go bima pe wa selon yo ba musique ndenge bimi pe nani ngo zo maintenir succès zo maintenir o pesa makambo na ba musique na biso Congo natao bon natao oyo mutute apa fali tu pesa makambo mutute Nianjimi demo bimaki yanan ezanan hérité ah na okaki masama ba ki hérité betelo bien do yo ki ona mke kenante apa fali na oki mutute apa fali ba mise tout na ndenga moi conseil complexe salate yeba ke fali za musicien ya Congo ko buka la te kango ke se ya ko sala test fali ozoyo so yemba bien yaka ndeti petit na ngai innocent ozobuka na no pamba to ndimona kino kenda ba bomba batuta ba ozaka musicien na biso mais soko moni ko tane zo simba te po ka ba single Hollande meme ninyo na ndinga mabete yaka no pas sekula to ko ede yo makunke ko zonga peta normal etake Tchakou d'Afrique osani. Voilà, merci Tchakou d'Afrique. Tu as remis vraiment la souka à mission na biso. Bah tu faut pas retenir ni le bio nous pas indépendant. Bah tu vas retenir na makambu na yo numéro contact na ba dédicace non rapidement. Ouais bah tu soki ba ngba retenir pour na ozanga pour na ozalanga za charge. Na ndinga mabete pour lemba ta na ndoto na loba kaka. Pour bemelanga za bemba spectacle na kufi membange zoloba. Bah tu baloba baba to. Oui, il faut ça la comparaison pour nous quand on peut moi trop il y a la porte-parole il y a nana leki il y a nana il y a ni peut avoir poser une question ana tous les porte-parole il y a Congo tous les porte-parole il y a Afrique ngande na leki bango porte-parole belo bana Congo yo roleka bango tangat j'ai voulu Sankara na biso ba mosaka on va tenir un message. Marco ouais. Bangouli. Ça va monter pardon. Ouais, merci. Je me comprends que mutu akokana ngaza te ngaza ba nouveau temps maloboko le basket na maison Louis Vuitton. Moi pesa ngaza. Ba mbote na ngaso na pesa mingi za pa. Kini mbopeto. Levin Pai. Les millionnaires en culotte Oscar Marie tout mutavaloriza gonda ko le veste. Boya osala mukila bata bakofo bakanga banwani les deux jumeaux célèbres les gloires maitu makoleka te na mboko yo omoni manager Fortifil Lushimate bazala nola malobo la grande pai kongila nzambe ya ba mama soki na buaki ote na yebi ote ko forcer nga pete didi ko sa yebi makambo na zoloba coach célèbre toujours nata Kade Boss Live Christine Kesse Kati Lushima, Plamedi Lushima, Victoire Lushima, Joara Lushima, elle est quelque chose. Toujours dans le team, je monde dans le mbanga sengai. Voilà numéro de téléphone. 81. Bon, ils appellent pour la bibenga bengatia. So zongo pété au tiki now. 81 43 53 422. Donc so zongo pour la langue bip au numéro ngai kinga na lingi na bongote. Na ba relation de belé. Baki saka pour moi plus ça va.
Voilà, merci. Merci Tchakou d'Afrique. Tozaki bona Tchakou d'Afrique. Bino moko bolanda yazana indépendant numéro yango wana bobuka na te bobenga e pour asala bino boulot ya bien. Merci na équipe technique na Mobimba. Merci na yo l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda na bosani yo te mon vieux papi Mwakana la carte Kikan Lionel Kasso à mon apoto de partout. Kalo Boutique Pomba Swag, l'homme qui souffre de l'obésité vestimentaire. Kalo Boutique Pomba Swag, Big Cap Nayo, mon président Liwelo Yabawelos, Jérémy Nzazi la foudre, mon pote, Boza Temé Belé, NL de Lix Noli Lupini, Yaya Balé, qui maman a Dylan bébé, merci dit. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour